Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Kinshasa oye! Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Ya combat ya Papa Simon Kimbangu pe ya conscience africaine yango bo fetango na Kinshasa miroir la capitale nde na sima boko kende kam yango tozali lelo awa tosili kolanda na bokebi nyonso Matei kitoko nde bandela mosala yango na sango etamboli pe bato bauti bipai na bipai baye pe debi ya culte ndenga lobaki na mwasi ne mama mwilu awa yo ndimi olobi na ndima mosala okopesa nga maboko lobi le 6 avril yo moto kobeta ngonga liboso donc ezalaki le 5 avril 1921 e moto abeta ngonga ya liboso ya lingombo yo biso tozali ezali mwana mwasi tobengi mama mwilu kia wanga nzitani mwasi ya Papa Simon Kimbangu mwasi ya mpiko à côté ya mobali na ye ya mpiko signification ya ngonga ezali kobenga tata nzambe nkosi molimo santu bakita baya kosanga na biso elongo bayoka losambo kolela badoléance na biso pe bateya biso nde talantina ya ngonga e moto asala yango mama mwilu 6 avril 1921 6 avril 2023 justement 102 ans. Pour 2021, tu fais un centenaire, c'est-à-dire 100 ans d'existence à Lingomba na biso. Et Lingomba est banda na ebande la mosala ya Simon Kimbangu le 6 avril 1921. Komoni sabakufi miso. Donc, eloko moko ezako échappé na contrôle na yezala kite. Na nzela ya Tata Kimbangu. Yango azwaki arrestation massive ya population noire. Basalaki complot nde batrahiraki ye bien sûr na complicité ya biso bandeko pe bakangaki ye le 12 septembre na mokuse le 3 octobre nde balanaki kakena obligé pe na ye ya 30 ans plus eza na moto asala plus que Mandela oyo tokoko tombola koleka grave oyo Papa Simon Kimbangu asala moto moko te na mokili mobimba sala mais tout fait yangolo kumu na mokonza mboka na acte ya patriotisme oya sali Papa Simon Kimbangu ye wana mwana ya tata kuyela na mama Luezi abotama na Nkamba le 12 septembre 1887 juste 2 ans après conférence ya Berlin kuna na Allemagne awa basangana ki pona ko kabola Afrique mais mutu ndenge tolandaki na thèse défense ya thèse ya doctorat ya papa conseil direct papa Bituvidi Kiangani Zako ete na mutu baza kotala nde Congo donc tolo baga partage ya Congo Afrique mais baza kotala nde Congo po nyonso nkite ezali awa makambo ya nzambe pe molimo mosana abotama nde amoni ke danger ezali intervention rapide bayokani bango basantu babule akiti 2 ans après partage ya Afrique le 6 avril abandi musala pour la libération ya l'homme noir atumwindu bolamuka po mundele moko a maîtriser même ba milliers ya ba congolais ya batumwindu bazolenga bakabaka ta ya batata ya ba mama ka mwana ya mundele atelemi ya lobi nye atelemi pe sakoli mwindo kokoma mundele kokoma mwindo
bamindele bokotika mboka ekotambwisama na biso moko bana ya mboka. Tala mutu ya ndenge wana ese tokokobosana ye na phrase na ye mythique, mwindo akokoma mondele, mondele akokoma mwindo. Eza na poso te me na misala pe na conscience. Et lelo toute l'Afrique ezali indépendante. Tango alobaki yango na 21 pays moko africain te ezalaki indépendant. Biso nyonso colonisé. E mondele aza kobenga biso bato mwindo makate. Donc nyama kosambwisa kobeta basali kesi mondela koti likolo babongisi chipo ikit bato mwindo bazomema yango. Donc mutu mwindo akomaki mutuka ya mindele bakena mboko yo boyo wale basongi mboko na bango bato mboko wana bazwi ti esika kokende. Tala pasa ndenge wana il faut topesa merci na tata Simon Kimbangu tolakisa ye reconnaissance na biso pe nsima na ye 37 000 familles 150 000 martyrs bakufa pona likambo komba oyo ya tata Simon Kimbangu. Na bongo batata pe ba mama reconnaissance na biso na komba ya tata Simon Kimbangu yango tango akufi le 12 octobre 51 nde toyebi ke sima kokangama na ye mama mwilu mwasi na ye moto asalaki transition tokokobenga entre guillemets chose spirituelle po ete aorganizaki église e asalaki remise reprise na mwana na ye papa Diangenda oyo tata Simon Kimbangu aponaki ke yende akokitana na ye. Na bongo liti na bango ba continuer lita papa Simon Kimbangu kino basalaki ba démarche na l'état yambo basali nyonso po ete lingomba ezala reconi na l'état belge s'il vous plaît. Église Kimbangu se reconnaissance nango soit na l'état belge. Les noter. Donc ce n'est pas une petite église, c'est une grande église et d'ailleurs la première en Afrique. La première église indépendante africaine, l'église Kimbangiste. Et yangonde c'est la fierté ya mutu mwindu na monde. Yangonde banako kene na mikili mususu. Oyo tozomona lelo, ezali ya lelo, mais mutu abanda musala tata Simon Kimbangu. Lokola siko l'état yebi biso. Avant même indépendance ya Congo, l'église Kimbangiste. Avant même indépendance ya Congo, déjà l'église est indépendante. Batata ba maman, papa Diangenda organisé l'église, a implanté yango, l'église Kimbangu s'est reconnue, ezali implanté même aux États-Unis, na Chine, na Portugal, même na Belgique, siko yo ba colonisé ki biso, pe ba kangaki papa Simon Kimbangu ba kosela ke makam, l'église na ye zakuna na Belgique. Donc pour na sa force église Kimbangu. Banda na yeme tata Simon Kimbangu kiangani. Po banda mokolo yango alobaki yango na Braza pe lelo na tongo alobi pe likambo ekwei kuna na RDC mokonza mboka komisi le 6 avril jour férié chômé payé. Donc papa zali très reconnaissant pe biso nyonso bakimangisi po toza kozela yango na posa yango mokonza mboka papa Félix Tshisekedi Tshilombo azwa lokumu pe tata Kimbangu apambola ye na acte monene asali ya kokomisa le 6 avril jour férié chômé pe payé pe ya conscience africaine lelo ekokisana. Oui, papa na ebandela mbulu aza koloba makambo ya tozo reprendre recommencer à zéro. Tozo talaka na misto komi na janvier février mars. Ezingi koloba nini? Moto na moto azali ko spéculer na ndenge na ye. Etango likambo esalemi ebandi kopesa biso conscience pe makanisi. Soki tosali mathématique ya biso na mokili 3 plus 5 8 8 plus 15 23 donc na 2023 nde makambo ye kosakolama. E papa Diangenda aza kolobete na avril nde ezali ebandeli ya mbula mpo na biso. Ezali pe na Bible na Exode 12 verset 1 tina ba 4 5 Nzambe ye moko alobi na Moïse banda lelo sanza oyo bobimi na Egypte na bowumbu ekomi désormais premier mois na bino ya ne. Avril ezali ebandeli ya mbula e na sanza yango na ebandeli yango mokonza mboka aye kokomisa 6 avril jour ya komba ya papa Simon Kimbangu
jour férié chômé payé, journée ya combat ya Papa Simon Kimbangu, et ya conscience africaine. Donc ba terme ezali vraiment approprié. Pour combat ils ont reconnu, il y a bundi abanga ke le côté, pe a éveillé conscience ya batumwindu ya africain. Donc ba terme ezali présent approprié. Pe awa lelo makambo ezali kokokisa. Mais makambo musu pe ezali c'est l'état sala. Comme même esprit aye kokokisa bilaka pono ko sebisa mutumwindu. Mais condition to tonga nkamba pe to tonga lingomba. Nani ayeba kete pasi na biso kopesa lingomba lelo monani ele na kole mote yesengo pe ya lokumu na kombo biso ya mule okombo ya tata ya mwana Molimo Sang Msongo te sengo pe ya lokumu
Oui, merci papa. Et c'est Ngoza Makasi, vraiment, tous en centre d'accueil. Et le 6 avril. Donc, bisous à Gimbato, tous en centre Makasi, papa Maté, journée à l'élé commis, sommet payé. L'État congolais, Andimi Ango, donc, c'est Peli Makasi, vraiment.